Manzambi Production présente l'agence cinématographique Son Précieux, ACSP Film dont Roi Salomon, volume 1, volume 2. Une série télévisée à vous couper le souffle, mais très éducative. Retrouvez dans celle-ci des artistes talentueux tels que Vue de loin, Meta, Patrick Junior, La Terrible Wabi, La Bidjanaise et tant d'autres artistes. Pour tout achat, appelez Emma Manzambi Production au 0032 47 79 50 943. Je répète, 0032 47 79 50 943 ou écrivez-le par email emma.manzambi@hotmail.com Anvers, Belgique. Emma Manzambi Production, les sérieux dans le travail. Itisa moto yaya ezikisa misala ya satana. Allô. Toujours l'ancien M23. Il vient de signer et que ma M23 va s'atterrir dans Katia. Donc on a vu sur M23 et comme un parti politique. Na Congo de continuer à vivre na Kampala contre ma corps bon ma outil signé. Il y a qu'on soit armé, il y a M23, oh va bomber plus de 8 millions de morts. Oh va bomber ma Congolais, oh va violer Bassi, oh va bomber Bana. Et le gouvernement a signé accord dans la M23 pour ma compte à la carte du gouvernement à Bisso, pour ma compte à la carte de l'institution, pour ma compte à la carte de l'armée. Il y a un lobby, nous sommes contre. Nous sommes la population congolaise à la Mouka. Population congolaise à Télema. Il s'agit de notre pays. Mbokeza ya biso. Et Sengalito défendre Mboka na biso. Mbokeza ya biso. Et Sengalito Boudela Mabele na biso. Population congolaise la Mouka. Et ça likambo Mabele. Likambo etali ngai na yo ndeko na ngai. Likambo etali biso. Et ça likambo ya Mboka na biso. Lelo mboka eko continue ko vivre kaka na ba rebelle. Moto asimbi manduki abomi ba Congolais, lobi ba kotisi bango na kati ya gouvernement. Moto asimbi manduki abomi ba Congolais, lobi ba koti bango na kati ya gouvernement. Tolobi il y en a marre, trop c'est trop. On ne peut pas continuer à vivre na ba rebelle na kati ya mboka na biso. Congo ezali mabele ya bakoko, ezali mabele ya ba rebelle te. Lelo le 12 bauti ko signer ba accord na M23. Ya kokomisa ba M23 parti politique. Bakotisa bango na makambo nyonso etali mboka. Donc bazo continuer koboma ba Congolais et puis Congolais avandi kimia. Yango tozobenga population congolaise apongola miso. Tolobi toza contre balkanisation. Nyonso bazosala mpona kokabola mboka na biso. Ete mboka na biso ekende na ba Rwandais. Nous sommes contre ça. Tozobenga conscience ya population congolaise toloba non à la balkanisation. Congo ezali indivisible. Mboka na biso kokabwana te, mboka na biso kokatana te, ata ntango ya mabele mboka na biso kokende na barwandais te. Lelo ba M23 bakomi parti politique. Gouvernement ya M. Kabila bauti kosigner le mona ba M23 eke bakoma parti politique bakotisa bango ntina kati ya gouvernement. Trop c'est trop. Moto soki asimi manduki abomi Congolais lokola aza nyama apres lobi bakoti bango na kati ya gouvernement. Moto asimi manduki abomi Congolais lobi bakoti bango na kati ya gouvernement. Nous avons dit trop c'est trop. Tolamuka population congolaise eza likambo lingi bakabola mboka na biso bapesa goma na barwandais. Tolobi Congo na bacongolais
Rwanda na Rwandais. Trop c'est trop de vendre na Rwandais, trop c'est trop de travailler na Rwandais. Mais cette fois-ci, tu as la population congolaise à Téléma. À Téléma, tu as des bitumes, ça dit comme Mabélé. Mabélé na biso, ça y a biso. Basi bakata minele ya Mabélé na biso. Basi bakata mboka na biso. Bakabolo batana batana ba frontière na bango. Batana batana ba kwa na bango. Nous devons respecter nos frontières. Congolais Téléma. Congolais Lamuka. Trop c'est trop. Totale bato de la mboka. Bauti ko signer ba accord oyo. Ezalaki ne tous na Nairobi. Esika kani balobi ete sengeli M23 bakoma parti politique. M23 comme parti politique. M23 ekoti na kati ya institution. M23 comme lokola Ima Manzambi Production présente l'agence cinématographique Son Précieux ACSP Film dont Roi Salomon, volume 1, volume 2. Une série télévisée à vous couper le souffle mais très éducative. Retrouvez dans celle-ci des artistes talentueux tels que Vue de loin, Meta, Patrick Junior, La Terrible Wabi, La Bidjanaise et tant d'autres artistes. Pour tout achat, appelez Emma Manzambi Production au 0032 47 79 50 943. Je répète, 0032 47 79 50 943 ou écrivez-le par email emma-manzambi@hotmail.com Anvers, Belgique. Emma Manzambi Production, les sérieux dans le travail.